Lelo makambo ebele bele ezate toza direct. Donc d'ici le 30 juin, gouvernement bimité, mais ce qui est bimi sous opesi bango ba ministère wana toko kitaka kana rue. Guillaume Soro ayaka na Assemblée nationale lobby. Si vos hommes politiques pouvaient avancer comme votre musique avance, borigolaka, mais ba finga kabino en face. Batuya FCC, Batuya FCC. Babosani sait qu'ils ont fait de ce pays. C'est le seul gouvernement et l'on a pouvoir puis un bon côté de la caisse. Président Félix Antoine Tshisekedi abandi ko sala œuvre bazalaki incapable ya ko sala pendant 18 ans. Tango moni ba chanter ba fukoli po basala banzela likolo lokola ba échanger eza alimete ba osala ngo na boulevard du 30 juin ba osala ngo na boulevard Lumumba ba osala ngo na avenue 24 novembre. Donc ba moni que c'est fini soki mutoyo alongi to kufi to disparaître biso bato ya FCC parce que calcul na bango eza ya que président Kabila aya kozonga na 2023. Maman au Vandi na Royaume-Uni, topé aux Anandeko na Londres, Pesaye Sango, y a agence de fret, y a ba professionnel, y a Ngoyo, avec des diplômes universitaires, y a Royaume-Uni. Ben à Kinshasa, Tozan avenue Boubou, numéro 9, Matonge 2, commune ya Kalamu, référence école Monseigneur Moké, Van Eza Koyananda en Angleterre, pona kozwa biloko pe kotinda na Kinshasa. Kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Mutuka, vélo, carton, biloko ya kolia, tope biloko ya ndaku mobimba. Kafret, otindi miliki, ekomi pe bameli. Yo ozana nord, tope na sud ya Angleterre, benga biso na ba numéro oyo. Kafret, eza na Angleterre, si na Écosse. Kafret, eza la capé fête aérien. Pour plus d'infos, visitez notre site web na www.kafrex.com. Lelo makambo ebele bele ezate toza direct. Na ba client na biso nyonso Kafrex, conteneur moko ekobima dans les 2 jours ezonga déjà wa. Bino bato nyonso boza na Londres, bokende na ba province nyonso ya Royaume-Uni, botinda biloko wana ba publicité oyo ezoleka tout de suite. Botala ba numéro, bo benga, botinda directement. Je vous dis c'est sérieux et ça marche très bien. Bolanda commentaire belé belé te, il n'y a jamais eu de réclamation na Kafrex parce que j'en suis témoin. Omoni na tinda kakuna biloko nyonso komela ngai. Preuve tangible ezawana. Na lobi ka pour la publicité, na lobi pour la véracité. Parce que j'aime m'efforcer à être dans la vérité et évoluer dans la franchise. Et d'ici là, toko pesa bino sous programme et à conteneur mususo yo toko kanga pour Ekita. Servez vos frères qui sont ici. Les frères qui sont ici aussi, bako servir bino. Congo, ya ba Congolais. Awa lelo, il faut boyer bake makambo. Ce qui te sale attention, il faut beba. Pourquoi? Batuya FCC, Batuya FCC. Babosani sait qu'ils ont fait de ce pays. C'est le seul gouvernement et l'on a pouvoir puis un bon côté de la caisse. C'est que ba minerai nyonso ya Katanga le poumon du pays. Pétrole nyonso ya ba Congo. Na douane okoti sakambongo na ba Congo. Banzete utaka Équateur na Bandundu. Diamant ya Kasai. Ba or ya Kisangani. Ba coltan ya Grand Kivu. Bango balobi mbongo ezate. FCC. Ba tikela biso ba saleté partout. Mais gestion totale. Baza sauvé. Boye babino bato FCC. Boza na chance kokutana na mutu lokola président Félix Tshisekedi. Soki ezalaki bato mususu nde boza na zamba. Alors vous vous moquez
de la bonne foi, il y a président Félix. Vous montrez que vous êtes des diables, vous ne pouvez pas changer. C'est ainsi que Bissotos a décidé. Nous ferons descendre la population dans la rue. Toko a assiégé le Parlement. Et si vous alliez belé pour ça la bouzoba. Motema luxe ni bino bozui. Ba sénateur belé bino. Corruption, fraude, mensonge, vous. Ba député en Assemblée nationale belé bino. 300 et quelques. Mais cerveau zéro. Vous, bah gouverneur Nyonso, bozui. Et vous êtes en train de vouloir vous moquer du président Félix, que besoin intérieur, besoin défense, besoin affaires étrangères, besoin finance, besoin nangoni. Nino yo bobo sana ki kosala, oyo bosala ki tena 18 ans. Nin. Quand vous êtes incapable, il y a que gérer ta commune, incapable. Bande konanga nyoso bozo landangai. FCC alingi a joué plan na yazala kinango. Ego simbate. Je condamne Elamuka, je condamne Ekash. Na condamné Lamuka parce que ba député Lamuka bazaki makasi koloba et vérité des urnes ba votaki pour que ba gouverneur FCC baleka. Ba membre ya UDPS ba votaki ba FCC baleka. C'est-à-dire vous nous avez trahi vous tous. Vous nous avez trahi. J'ai vu même UNC soutenir Moindo Zanga. Moindo Zanga qui est Lamuka mais soutenu par Cash. Vous voulez mener quelle politique? J'avais fait une vidéo pour que Félix Tshisekedi est seul contre tous. Et belé baza pembeni na ye, baye pour la kosali sayete, baye, basali dege basali kosala papa na ye Etienne, ba matana mkongo na ye, ba sauter ba kende ba tikaye place azali. FCC Monique, président Félix Etienne, excusez-moi, j'aime beaucoup son père. Président Félix Antoine Tshisekedi, abandi kosala œuvre bazalaki incapable ya kosala pendant 18 ans. Tango moni ba chantier ba fukuli po basala banzela likolo lokola ba échanger o eza alimete ba osala ngo na boulevard du 30 juin ba osala ngo na boulevard Lumumba ba osala ngo na avenue 24 novembre. Donc ba moni que c'est fini soki mutoyo alongi to kufi to disparaître biso bato FCC parce que calcul na bango eza ya que président Kabila aya kozonga na 2023. Basali tant mort oyo pona koloba que tu respecter constitution. Messieurs, Madame Mabunda, vous avez été na côté ya ba viol ya ba femme na nini. Otika elo côté ya malonga. Na monate bakanga ba to oyo basale ba biloko wana rien. Je m'en doutais que tu sois à la tête là-bas. Comment tu peux permettre à ce que va discuter nomination ya batu oyo sans que tu aies lu na journal officiel, sans que otanga yo président de l'Assemblée kende kota le président de la République dossier na moni yango zandenge nini avant ekota na débat et puis ça devrait entrer dans débat ndenge nini. La Constitution dispose que le président de la République est irresponsable devant de tous les actes qu'il pose. Cela veut dire que vous ne pouvez pas aller le juger là dans l'Assemblée nationale Nabino. Vous jugez le Premier ministre. Et vous dites, vous FCC, vous voulez parler de la Constitution, vous pouvez justifier à la face du monde qui sont les commissaires spéciaux. Beaucoup expliquer en gros. Beaucoup expliquer Bino FCC comment Jean-Claude Kazembazonga, gouverneur T. Vous pouvez expliquer ça, vous. Vous pouvez expliquer tout ce que vous avez fait. Comment est-ce que Mbongo a signé les actes au fond de la présidente de la République? Vous pouvez expliquer ça. C'est quelle constitution que vous êtes en train d'utiliser, vous? Vous pouvez expliquer ça. Et vous discutez et vous dites du haut de la chair
du prétoire. Bozolo ba bêtise envers un chef de l'État. Immoralité au grand jour. Soki bato mosusu oyo bazui ba makasi ya kofinga finga, Congolais comme ofinga na bani, c'est vous la base. Vous prenez l'argent du pays, vous mettez à l'étranger. Botanga nano eloko Poutine alobaki et concerné Bino, FCC eloko amabe. Écrit wana. Ici, j'ai essayé de faire un tour pour Nayeba. Silence oyo, à part qu'on signe, président Kamere. Oyebi que na meeting et salemaka, na triomphal bato bagangaka, ko trahir te tour oyo. Parce que ba yebeli yo na trahison. Lokola ba yebeli mafayulu na corruption, na traîtrise. Maintenant, il y a un danger avec UNC. Ou soit tu yebi yango, tu fais semblant, ou bien yebi yango titika na informé yo. Na ba réunion nyonso ya UNC baza na slogan ya sika. 2023, Vital Kamerhe président. 2023, Vital Kamerhe président. Ya suka na landi yango awa na Telecom na Monga Fula. 2023, Vital Kamerhe président. Cela veut dire tu n'as pas besoin de fournir un effort pour que le président Tshisekedi Tshilombo a réussir. Pour qu'on ait un discours européen. Soki oza oyebi yango. Je suis sur les suppositions. Mais slogan ça le makana parti na yo. Peut-être koki kozana na politique oyo ya okeyi oyo kokima moninga na kati ya nzela. Ndenge ozaki kokima bokobandana ba papa Etienne ensemble pour les élections présidentielles, rappelez-vous en 2011 et puis okimi. Vérifiez parti politique na yo, slogan yango wana, il travaille sur ça, il ne travaille pas pour que réussite Salema na cache. Il travaille pour préparer élection na yo. Alors, ceux qui ont un projet wana kaka olekana 2023 alors que boyo kanaki mandat 2 fois il y a Félix avant yo ya autant otikaye maintenant et kufa au préparer élection na yo que ozala ko travailler na ye aux autres traités aux hommes ba secret nyonso d'état mais au préparer parti na jeu mususu. Non non non, c'est pas honnête. C'est pas honnête. Président Kamerhe zo salema na UNC ba slogan wana. Na côté la mukatala biso ba congolais ndenge tozali. Fayulu parle plus il est arrivé à Bemba, il ne parle plus il est arrivé à Katumbi. Katumbi qui a dépensé pour lui, il ne parle plus de lui. Il parle maintenant de Bemba. Voilà ce que nous sommes. Trahison sur trahison, traîtrise sur traîtrise, Kuba. Tumbi descend à Goma. Après Goma le 20, il sera ici à Kinshasa. Tokota là, comment ça va être? Si vous vous retrouvez sur le même podium, n'a qu'à rigoler parce que vous êtes séparés. Parce que ne faites pas l'enfant. C'est pourquoi Bino ba FCC tango bozalaki na mandat oyo aussi la président Kabila. Guillaume Soro ayaka na Assemblée nationale au lobby. Si vos hommes politiques pouvaient avancer comme votre musique avance, borigolaka, mais ba finga kabino en face. Et j'avais dit batoyo personnalité zamouké ba osale le côté. Ba lobaka ngo na Guillaume Soro ya Côte d'Ivoire, bo seki on vous a injurié en face. Monsieur le président de la République,
Félix Tshisekedi. Bonté le kate, papa. Il fallait même punir Makashi Batunaya et des PES qui ont perçu de la corruption pour voter Bato FCC. Il fallait le faire, papa. Sinon, plus, aux gens sa batu la possibilité, bazolo bandege balingi, et sa batu nyonso ela wana. Et que ça là que la population sera dessus. Bako tourner yo dans la population, papa. Frapper ces gens. Fongo la dossier judiciaire. Ezali. Et bebele FCC ba iba trop. Tous en a dossier à Jekamine, ba iba na FPI, ba iba mbongo SNEL, ba iba biloko ya armée, ba iba biloko ya fongo la comment même na ces pays ba ramasser ba tout. En politique, il n'y a pas de cadeau. Intérêt mutozo compter. Ceux qui battent ba représenter intérêt noté, si là na bango. Bango bazolo baba lobi, armée za ya biso, police za ya biso, eza bato autonomaki. C'est pas impossible de changer l'armée et la police au koko changer bango. Mais biso to lobi, ce que le gouvernement bimite d'ici le 30 juin, nous allons faire descendre la population dans la rue. Toko kende la bango kakandengora jusqu'à ce que boko invalider ba belé. Oh bah mérita quitter ba leka quitter. Ça ne servira à rien. Il faut qu'on interdire même ba tour fayu la zo sala. Ça, ce n'est pas la démocratie qui ose payer sa population. Non, 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 non. T'as laissé que Zokende, monsieur le président. T'as laissé que Zokende. Il faut savoir jouer la carte. Dans le bakari sur la vidéo, moko que le président Kokende te bâti là comme maboko na ba Philadelphie wana. Merci beaucoup aujourd'hui, ça va. Mais qu'on retenir yango, monsieur le président de la République. La foi, bako faire rêver yo, tu vois nous les chrétiens, c'est par la foi. Tu gérer ta foi, pays. Tu ne peux pas. Ça n'ira pas. J'ai dit, je persiste et je signe, l'Église ne peut pas supplanter la politique. Longola makambo ya foi, longola makambo ya amour, tu oyaki kolinga mutu awate, oyei ko sala honnêtement musala. Linga mama Denise, linga bana na yo, linga bandeko na yo. Zala na bonne relation na bato. Muta BBC, longola yi. Kanga mi ibele baza wana batfandi, baza ibele wana bafandi. Donc, d'ici le 30 juin, gouvernement bimité, mais ce qui est bimité, sous ce pays, bango ba ministère wana, toko kitaka kana ri. Toko sila na bango kandenge wana. Nous regrettons amèrement. Rappelez-vous, déclaration à président Kagame Alobakanin. Nous sommes en relation, quand on les avait condamnés, nous sommes en relation avec Kobanda Moutou Tinase Yaba autorité Nabino. Il l'avait dit. On se met à l'injurier, mais il a dit une vérité. Salela Biloko Wana, ce pays est Zawana. La SADC est là. La SADC est là. On ne doit pas répéter la même chose, la même chose, la même chose. Bolingo, longola, yangona, nous papa, longola. Mboka oyo tozana ngo kaka oyo tozana mususu te. Diaspora kuna bozali. Félicitations pour ça la kamisala ebele. Il y a quelques membres de la diaspora, nde oyo to s'adresse à bango, oyo balobaka buzoba. C'est pas tout le monde. Parce que sincèrement, ceux qui basali calcul, il y a bambongo diaspora tindaka awa na Congo, ce n'est pas moins de 500 millions de dollars par an. Toza na ba mitu kezo tambola tambola wa diaspora mutu atindi. Il n'y a pas autre chose. Félicitations, Bobonga Mapé diaspora. Ndenge boboye la ki ba musicien ko yakuna, ce sont des gens qui travaillaient beaucoup pour abrutir la population. Ça je le confirme et je le dis. Et ça différent na musique ya ba luambo ba tabule ba musique ya kala na ba kofi ya kala. Mais le reste yo ba travailler pour abrutir notre population. Le kola bobo ya ba beta ba concert kuna bobo ya libela. Tout moka eko changer. Si koyo bozongi c'est sous pression bozala kinango, le 30 juin ce gouvernement bimité diaspora bo kangatere, awa toko kangatere partout toko salango.
ndinga kula kabiri kuri bana betu baba luba badi bangu vamwa kuleo nene bon sumu ya binuti badi bakeba kwenza Felix Jongoloke mwa beu kuri bene FCC munu vubenza kumbujimani kukananga imani na ikulu kabidi baluba bon sumu ya binuti imana ikulu le 30 ari benza busenji benza chimondation bwa kuhehesha president wetu nitubwele munjiri nitulangana ni bantu hapa bantu kwangu bote bile konafata Swahili niko nasema hapa tuko kaji ile Felicite konafanya iko na shimama FCC anataka kurudisha bubumbafu bwake kwa kila siku d'ici le 30 juin kama gouvernement itoke boye bote ba Swahili Goma Bukavu Uvira Butembo Kisangani Isiro Buta Katanga Kolwezi Likasi Kambove Kamina ni kwetu kule milikomelea mutashimama tutengia muri tutaba imposer badire tire kile ki parlement ki kufe batoke bantu ya FCC aba mériter ku diriger 18 bana tuteswa sana train inakufwa avion ya bei sana kushinda avion yote mu dunia douane ya bei kabisa bitu yote bibaye Katanga kuna mari mingi sana bakatange tuko ba pauvre sana bana kuri mfranga batoto abo njiba kanacheza na mfranga mtoto nasafisha pantalon na tosha hivi muko $10,000 mu mfuko salaire combien ya bazazi yetu mujitayarisha le 30 juin kama gouvernement inatoka bana pachele ma ministère inenda ku ngambo ya FCC tutajiri bande kona ngai bampangi bambuta lisolo ya autorité morale ici dans la télévision. Merci, j'arrête par là. Papa, maman, au Vandi na Royaume-Uni, topé aux Anandeko na Londres, Pesae Sango, y a agence de fret, y a ba professionnel, y a Ngoyo, avec des diplômes universitaires, y a Royaume-Uni. Ben à Kinshasa, Tozan avenue Boubou, numéro 9, Matonge 2, commune ya Kalamu, référence école Monseigneur Moke, Van eza koyana ndaku na Angleterre, pona kozwa biloko pe kotinda na Kinshasa. Kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Mutuka, vélo, carton, biloko ya kolia, tope biloko ya ndaku mobimba. Kafret, otindi miliki, ekomi pe bameli. Yo ozana nord, tope na sud ya Angleterre, benga biso na ba numéro oyo. Kafret, eza na Angleterre, si na Écosse. Kafret, eza la kapé fête aérien. Pour plus d'infos, visitez notre site web à www.kafrex.com.